papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa abisana kwanza muna wa mamange wa Oh! biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo bakazika biloko nanga te 6 mois yango papa Biloni bilo bakoli na tinda kiko Mon atteint biloko ça fait 6 mois non agence nango mais ekokoma te ve non Rita na bino pe leki nanga botaka pe bato tinda biloko moto zo ba forme musicien ala forme ndeza ba moko na studio aboka ta moto modi bangate mon frère Rita leki nanga biso dans la côté des autres qui dans ngola ils ont chargé l'élo ça le bureau que nous choisir quand on regarde ça quand tu côté de la salle ils ont cherché bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis ya fait comment on dit Angola Express Business International ah bon pour les aller au Tchèque en France et qui m'a mon Angola la conteneur peut direct 45 jours sur bureau là on a ça sur bureau sur sa voiture vraiment mais quel est le jour en Angola maman Antonio Miala moi on bali wana na biso ko pe yaka Rita yaka nangone za wana Angola normalement eza na palanka bana tu Angola ba yebiso komika na palanka wana so komi na Mathieu okomi normalement na hôpital na sanator kalaka oui ça bande okomi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouре, Zignos, Bamesana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, oh maman bino et la cabine, kakaba, histoire vraie pour esta la bino, bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout vos amis na lobaka, Nzambalola, Apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge vozelaka, Masolo et Iran, Masiandoki et ça la vraiment bien makasi, Yango to yebi sakaba de Konyos, Bazola Nabiso partout, bah oh na nous bas s'abonner na site yote, vous s'abonnez au site ya maman bino, bah oh déjà vous s'abonner, beau partage parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te la to pesaka merci na bande ko ba soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça lekimi bali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so amibla 22 ndako na verchache ezalaka yo Betty la patronne to pesi merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham ya vient na jonsi bolanga balobi bo mais la couple tokos meta la brésilienne et Messie Jansi Bolanga c'est que bien makasi merci na Béa Zakari Tulomba moi si kitoko pétaï mamie la plus belle na kati pana maya prêtre Zakari baziwapi tokendaka bongo to bosente ko pesa ba bisou na porte-parole na biso ya mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati Bundis boni basangwa mama bibi chez Mwanzambi et ou non en direct des 001 BBC de moi-même merci na vienanga Jadon Fumu ya Zélande balobi vienanga Jadon Makola na kati Belgique motema la reine Vani
Baziwa Pijado Fumu, Yazélande Balobi Oumela. Merci na Yves Djoboke, garçon de luxe. Na Katsa Paris, Babive Nanga Solara plus que solo. Tobo Sanité Code Amboka. Yawili Moucheni, Code de Mondiale. Yawili Moucheni, Code Amboka, Balobi Motomoko, bien Makasi, Bamourena Bamourez, Maman Irène Masendoki, Ayaka Boui. Topesa, merci na bien na biso Pochan Andel Mobange na shipping, na Katsa Colonne, Bana Bundis, Olingo Tinda Carton, na Kongo Kinshasa, Tope Nangola, Koezite te benga Mobange na shipping, Pochan Andel, via Totindi Carton Diamant, et Bunga Kate, benga na plus 49, 152, 0251, 77 31, so commune numéro mabe, benga biso Tokobongisa, parce que biso, tout ça la kaba pub, na mato inanga, na lati biloko maman ni sunda, na Katsa France, ete yangoyu, Tobo kama na biloko mato yamine, ne contacte biso sa numéro ya maman ni sunda, na Katsa France, ba fantaisie sa kuna, midele na midele, mbozui, yangoyu. Merci la bande kone so banda kabiso partout, maman Irène Masiando ki ayaka boyeto, pesi merci la vienne bienvenue, Masiando ki na Katsa Londres, no kwa bana cardinal Biva, bienvenue Masiando ki prêtre, nandenga Londres ya kusamba ezate venanga, Marco Zefon de toujours na Katsa Londres, bana Londres ça va, Béatrice Lokilo na Katsa Londres, motema mese fils Lokilo, baziwapi, bamurena bamure zenzamba lola pombola bino pona patience, fidélité, confiance, bopesa kanga, bopesa ngo mama Cornelia, lutadi la mwana tele 6 mois sia tata, na Katsa bunde sakangi masolo, mo grosso. Balobi Gracelet cosmétique ndeko nanga yako bongisa teinture to kotisi ba huile ya kitoko. Na Gracelet cosmétique biso awa eratakate. Mikolo yo mutolingo bandoteka ba mafuta na ozomwa ndenga ko banda te contacter mama Cornelia lutadi la mwana tele 6 mois sia tata logo na e yangoyo. Soki omoni numéro mabebe nga biso to kopesa yo asoteka biloko nyonso. Ba mafuta ya kafu, ba huile ya kafu ndeko nanga ozanga tache otela tina ti propre. Babi mutakangi masone ropo mbase mama Cornelia lutadi la mwana tele 6 mois sia tata benga biso obongisa loposo toposo mbangro yo po bandoteka na yo esalaka bien. Bobo sanate boutique rebote kolata kitoko patron nango pe kaka ye. Cornelia lutadi la kotisi ba garantie, ba fantaisie ba garantie ya kano ya 10 ans. Oh kotika na testament ya bana, oh zomba bende ba olata ezana ba croix, ba médaille ba héros. Tout est pas original nango eza wana Katsa Allemagne pa ya mama Cornelia benga osomba biloko na yo. Merci pour la patience, na fidélité, c'est identité ya bundes maman abino ya kaboy et beteli Pro Max moi sur tika masolo na défaut babi siti kangi masolo c'est Iran na Masiando ki babi bébé na nga pa zali bo s'abonner na Seka Réalité TV boko sepela Seka Réalité TV eza siti ya ser na biso fongoli azo sala musana ekitoko. Faut s'abonner pe kuna pour ne sait jamais. Moi lobi pe mayra ni pas l'équipe na Seka Réalité TV ba s'abonner kaka. Voilà, merci ba mourena ba mourez ignan solo na meme bineza li solo moko ya mukusi ya mo mayra na lobi moi trop. Ma so lobi mingi seka li solo na mukusi. Bon te fifito mo la japonaise. Maman na Erastine na Katsa bunde stantine voisine. Fifito mo la japonaise maman na Erastine grande c'est propre ya ma vivi. Maman Naomi Samba na Katsa France motema papa Guy. Bamureze identité ya bunde saya kaboy. Lisolo mezi somoka pasi ya mawa. No bape momba mbangwa bo supporter nga parce que masole bandi. Ndeko na biso benga na Katsa Belgique abi mama Irène beta lisolo nanga. Nalanda ka mingi ndengo lobaka. Makambo sole kana Kishasa, il y a 2 ans 3 ans papa bala uki mama Irène eza nango 2 ans 3 ans te. Eza makambo ebanda kala. Lisolo nazo pesa eza lisolo moko eleka déjà bambula ebele. Na ebite na benga yango témoignage to na benga yango lisolo la partager s'abonner liker parce que masole bandi. Abi mama Irène na tana zaka na âge 29 ans. Na ba 97 98 na zana âge 29 ans parce que là on a comment déjà mon kolo. Mobile na zaki na âge 34 ans. Mais na moment on a déjà tout aux mikanda na Belgique. Et celle qui mobile na lingara Kishasa mingi. Mais na tamba bando ke Kishasa tende tilelo le ba pour moi Kishasa pampamba. Na tanda les esum to ke Kishasa boketi kle moi lettre, bo pesi mbongo ba siro les alaka bongo. Papa ando ke Kishasa trop. Bande kominga ya Belgique bébé ke papa voyagera mingi. Au moins nous obéissons de connaissances nous na ba kisi on ne papa voyager mu koninyo au futi mbongo ameme le biloko ba lettre bilo moi bongo. Maman Irène yako sala ke l'église pe na Belgique ezalaka penze belé tende tilelo. Mais biso bando frankate église moto za na frère moto bando sambene, frère na zaka mutema malamu papa moko kimia.
azaki so papa zo ke Kinshasa o tikla papa mbongo na ndako apesi moi papa quelque chose et moi quand moi koli moi mokie papa memela papa ndo ke Kinshasa mingi mama Irène papa ndenga kenda Kinshasa bongo asala rane pe mabete na yoka na ngape logo te papa kenda rape azonga kana ye mon soto vanda kaka boy papa kenda Kinshasa sala ka 2 ans mo ba kenda Kinshasa te frère wana ya kotika kablo papa abengi papa alobi azana matanga nani akufi alobi petit sœur ne o alandi mutu akufi mama Irène esaki biso bien te papa yoka ki pasi parce que mobile na ngai petite sœur ne wana azala ki baba alobati mais c'est le témoin que papa lobi oh leki no wana mbinga wana bi wi akufi abele ki nini po akufa bi petit sœur azaka na sida azwa sida wana mutu toza ba luba baba lisare papa moko mukolo na mbujimai ndenga bande ko ke abalaka kuna babota mwana moko papa na zaka mobulu nde mutamemela ka petit sœur sida yango ba parents na biso bazongisaki na ndako balandela ba traitement omoni keza raison na tindaka mbongo na tindaka ba kiss pour petit sœur na biso nzoto ne eningana e moko sala ba rechit papa bi quoi leki nona mona ki ya baba wana azaka na sida bimbinga mosi bongo mama Irène c'est le témoignage ya papa leki ya vie wana ya garçon to bando vana zaki mbinga tala bassin balubo ya pembe ya kitoko makasi na zaki baba aloba te mais très joli abotaka mwana moko isika kendaka libana mbujima isika mobali na biso la maladie apesa ye esalaka biso pasi mama Irène c'est vrai leso mutasel matanga ezaki ndeti de lote lelo bolingo na poto esila mama Irène na kota c'est vrai leso muninga za matanga bokolamba mikate bosali bapanzi bokalingi soso boke kovandisa muninga tokenda kovandisa frère wana paza kana mwasi te nga mutu na lambaka biloka matanga wana nyonso tovandisa bango ele kaka vraiment na kimia ba mourir na ba mauvaise bolande solo mama Irène boko comprendre pourquoi ndeko na biso sœur nanga na Belgique aye na bisolo o epa mama Irène masiandoki abi mama Irène ngam na simbaka matanga wana na sala ba mikate na sala biloko ba mipandi sira mipandi ba dako renye na poto na sala na ba soso tokenda ko 20 ndeko na matanga mama Irène eleka bakunda mwana mwasi wana liwa ya mwana mwasi wana epesa papa nanga palpite na vie papa kama mama mwasi mwasi kitoko fo mona mwasi soki avandi ondimateka baba mbinga mwasi mama Irène papa regreta ka mwasi wana nzoka ndenge papa yokaka ke mwana mwasi wana kufa na sida nga mobala zanga kinya akomane ko salisa ba examen nga na yebaka te mama Irène papa sese ba examen ko maki mobali nanga zana sida seri wana sida ezalaki ndeti lelo te ndeko nanga lelo sida ekota nango na mulongo ya ba diabète na mulongo ba cancer lelo sida commence koza nango soko respecter vraiment ba traitement au vivre ba thérapie koma nango mona mutana sida vivara na ye omona baka nga mongola ne mo bebe ya muta sida susu basala ka love na bango na kimia bazovanda surtout so bebi na bango yesu masia ba bongo na bango mutema ba bebi nzamba sala bango grâce bazo vivre na bango lelo koma mto préférence na sida ke cancer lelo na kala sida ezalaki grave se mutazana mama Irène biso tonto ke fiona kufina sida ba bezalaki grave pona biso mama Irène papa ba yeko zoe na sida ba yeko zo papa nanga mobile nanga na sida na 99 nde mobile nanga komaki na sida mama Irène ezalaki pasi potoko ta 2000 papa bombia kokita yebisinga kana sida mama ba symptôme maladie papa pe bandaki na noté mais mobile nanga yemoko souci ya maladie ole bande kokondisa papa za na sida mama Irène ezalaki pasi ngape na ndoki sese ba examen aza mobile tozaki na bala mibale sida tozaka ndako moko azwango wapi papa kenda Kinshasa na ba 97 96 wana ti ndenge ndeko na yako kufa salaka desa kenda su Kinshasa te 99 papa ko zo maladie mama Irène ezalaki vraiment panique papa koka kite avouer ayoba nanga bike maladie oyo nesi papa ozwi maladie wapi wana ngape na bandi molimo ba examen parce que ndako ebebi mama Irène ngai moko no kise ba examen na kondi maintenant bazwinga maladie te souci mais peut-être no sala nga na obima za sida te mama Irène mbali nanga za na sida papa ya bana nga tovanda ndako moko papa moi moite papa nanga avua alobi ketanga kenda Kinshasa nzoka papa akoma kobima na leki ya mwana mbali wana azalaki baba mwasi alobaka te mobali nanga ketia litoi papa koma kobima na mwana mwasi wana me ndeko na ibe na poto ayebaka te ke mobali nanga zobima na leki na ye papa balovanaka na bakoma kovanda tinda kumoko epa ya leki ya papa lisusu na bandeko ya papa bayebaki ke mobali azobima na ser wana mwasi kitoko mazalaki baba
abota tika mwana moko tulona mokili mwana nazalaka mama Irene ezalaki choc na benga ndeko wana mobali ngana yebi papa aza na maladie abi nini papa na sida abi nzoka ndeke na sasa abimaka na leki na yo ndeko wana benga kishasa ba confirma que papa pena zwaka baba ana soki akei bavanda kane ti fin ya voyage na ye mama Irene si wana na ofunda ba telefone ezaka nde tuloba WhatsApp te okomonela photo wapi pona koyebisa bato ke makambo zoloba ebanda nango kala mama Irene soki siko tozoyoka ngo mingi eza grâce ba WhatsApp ba TikTok ba photo Facebook tozomona nde tomoni ke mutu eza ya koningana eza makambo ya kala buzobe banda nango kala buzobe eza esika te mama Irene papa banda malade nga na sesa ba examen meka na bimaka na za malade te mobile nanga mandi kokonda sosi nga pe na bandi kokonda mais yeza na maladie mais nga ba olukela mtu ba osesa ngba examen na obimaka na za maladie te mama Irene série wana pona okanisa suki peza la kapasi na poto ba salon za kande tilelo te mama Irene akenda ko kanisa suki ya barasta tangu nazozonga nakuta mobile nanga kola akwea na couloir na biso wana na bana nanga mibale tozonga mama Irene papa akweli nini na benga ambulance ba kokuta na ke na chambre na kuti tala liboka bakisi papa nanga ameli mobile nanga bolanda lisolo très bien mobala melanga bakisi bakenda na papa na hôpital mutema papa ebloka papa koto hôpital alamuka kasala 5 jours mobile nanga ekokufa mobala kufanga akufa teke po akufi na maladie ya sida mobala kufa po na souci ameli bakisi akufa na ye po limite ba mo nenga kokona nenga kobeba nde maladie kobeta mibome ami kufeli ne avant lokola pe l'été bara déjà ke ba déclarer aza na sida ba moni bakisi pe moko mutamimeli mama Irene ezalaki pasi wana naza na bana ya mikie bana nga mibale lelo bakola bapesanga bakoko mama Irene ezalaki choc tango mobala kufisa bepanzanaki na Belgique ke mobali nanga kufi na sida akoki traitement te ameli bakisi akufa na ye automatique nga pe na tikali mwasi ya sida nani akolingo na Belgique oza muta sida mama Irene eza raison o nga na balela te ti lelo nga réputation ebeba ke na kufela mobali azaki na sida nga pe na sida mama Irene mais loko na eko beta lisolo pona koyebisa bato ke nzambo to sambelaka azana bo moyi yebisa mibalo ba otambolaka mabe oui boko yana ba malédiction na ndako ekotake bana ekotake mwasi to boite mais yo muto ye nango okozwa salaire nango po yo nde mutoke koluka mama Irene nazalaka innocente na yebaka eloko te mama Irene tina obengo boye na landa maso na yo na lukaka na bengo na koka te na zo courage te tellement na mono tanga no ba komba to bite na beta ngo mama Irene na beta po pesa basi mususu force ko bondela mama Irene tango bakundi papa nga malade ye mwana te skana yako bongola mutema na bandi ko sambela pona ko banga sila ebima pona ko banga liwa e ya mama Irene ndesika na yamba Yesu Masia lokola bokonzi pe mobikisi eskana yako koma vraiment mwana na nzambe na 2001 eskana bongola ki mutema nanga makasi ti lelo nazala makola Yesu Masia mama Irene tina obeta lisolo ajo na komi nango sidetikala ko bimata mukolo moko na nzoto nanga te mais mobali nanga kufa penza na sida l'état est déclaré ka meli ba kisi ba déclarer ki aza na sida to na famille na biso to yebi keza bongo et puis mwana mwasi na bima na ye aza mwana ya papa moko papa na uti ko kufa pe kalate grand frère moi mwasi na to kufa ka ba sera covid awa na Belgique mama Irene mukile za mukie ya mwana yebisaka bana nzambe to banga nzambe tango na bongo motema na komi ko sambe mena na sala ba examen banda na tango na ti lelo mama Irene sidetikala ko bima na nzoto nanga te lelo bana bakola eza pe ranger sala ke na bala susu te eza pe ranger sala ke na bota suti na tika na bala mibale na koma ko sela na nzambe yango yebisa ba papa tango bozo ke kotambola mabe boy bakeliswa nzambe eza pembe na ba innocent to boyi te ko be malédiction na ndako etakaka na bana ba mama bino boza na vie de prière eza na bilo msusu mutake ko lukango asisa ngo ye moko foko mibomba moi si frère ba ko mitambola mama ira na contrôler ka bomo inanga nazai ko douter même ko bimana mobali nga bi non tout on a bon temps biso na ya bimino mba suku mena ti bimino contaminer mbala bato po sida lelo comment mtana sida sud mana muntu mona ba protection ezali mtonzo pe maladie et comment mais série wana mama ira ko kufeli mobali azali na sida mama ira réputation na yo e baby ndeti yanga ti lelo mama ira ndimate ke na sana santa malunga na sese zakaka akoma ko sambela banda na sida me banda papa kufa ti lelo nga batika lo bimisaka na dia sida te mama ira naza déjà moi sa mukolo
bota na temps wana azalaka na 29 ans lelo toza na 2024 na oza na age nini après combien d'années bana si bakoli baboti nga sida ebimaka te me nakunda mobali na maladi ya sida na Belgique mobali tozalaki na ye ndako moko tolalaka toliaka tomelaka papa bana na nga azwelango na Congo à l'époque epa mwasi ya baba mama so nde koloba te na mituna papa otiaki litoi na basine elekaka ndenge ni mama elani mwasi alobaka te baba mais témoignage ya bana quartier na grand frère na ye na ye moko mobali babi baba nga azalaki très joli azalaki mbinga bassin babi mulubu a pempe oya kitoko azalaka bongo mazalaka bazali koloba te mama Irene makambo ebima ebele na nsima ntango grand frère na akufi awa akufaki na covid na kenda matanga na yoka masole ebele kelupango na bango ezalaka na misala mabe ipare baba na ndo basuna papa na bango do histoire ezalaki mulai babalisaka mpe baba ne pa camarade ya papa na bango na bougimai kamanda ta bango azalaka mobulu mutu apesi maladi mama Irene nayoka bapoto moko na vanda na loba nzambe pourquoi mibali babebisaka bomoi na bango boye nalingaka papa bana nga mingi mama Irene ombe nazotombe bato eza makambo lelo te merenga naza victime ti lelo na bima na sida te yango ntango ozobeta masolo bake ça fait 3 à 4 ans bapapa batomboki mobulu na Kinshasa te eza nango 3 à 4 ans te mama Irene eza makambo ebanda nango depuis kala lelo nde vitesse ya monde Android okoti mwa TikTok omoni photo bakangisa okoti WhatsApp ozwi message parla nde tomonaki makambo ekomi ebele mais eza makambo ya kala mama Irene naza pe na mi moko na Belgique awa mobali na ndoke peka Kinshasa ba série wana pe kaka asentaka pe fi moko lelo mwana wana koma mwasi munene mwana ngo pe tozakani na Belgique awa mais emini kote na Kinshasa donc mwana ke buzoba ebanda nango depuis kala lelo nde vi monde nango ba réseaux sociaux makambo ebele celle que tozomona makambo ebele raison na bengi pona ebisa yo ke makambo ebandi kalata ebandi sikate eza makambo lelo te kimobula mibali eza ya kala kindumba basi eza nango pe ya kala soko tali na quartier na kala ezala ko mwana opango mo mama abota na voisin omona mama na bino ba papa na ba ke mwana bino mona ndaka za mwana voisin do makambo oyo ebanda nango kala lelo nde makambo ekoma kobima mingi bato bakomi kosambela omona mutaza na problème na mobali akimi epa nzambe omona nzambe akomi ko révéler makambo mususu apesi biso chance de quoi arriver temple pasuka to mona makambo mususu na vie po lelo koma so na problème soko bondeli nzambe omona nzambe pa lobeli yo oui et ça la basi musumbala osa mobulu azomona mbali clarté akoti mabonde nzamba la tie basine alandi basine mwa pa kepe akangi papa po nzamba lobaka mais c'est autre nomona ka visa nango normal lo sambo mukie to tambola ka bongo c'est bona muté mabeza ka na makasi nesi lelo te to za super ba promde lo mukile komate to bandomona ka mukile nzambe za mukili mais lo to comprendre que mukile nzambe eza mukile ba problème na sena tango soko vandi kidiba pasi faut qui me pa Yesu Masia mama Irene ngana yamba Yesu Masia pona kubanga ba examen maladi ebima simaliwa mobali yango beta isona ngezali témoignage nzamba épargnanga malgré tout mobulu ya mobali abimana mwasi ya baba mwasi na pese maladi na Congo na mbula nini mama Irene mengati lelo papa kota na sama betu babaki aza na sida kuteboma papa te souci c'est vraiment ba biso na sida ne ko sonner na matoyi no mwana ko donc moi te mais lelo bato bakoma ba yebisi aza na sida a se maîtriser abandi ba traitement zo vivre pe na ngolu papa mela bakisi amiboma na Belgique kwa zaki na sida mengati lelo mama Irene naza na maladie te za ka témoignage beta yango loko otanga no kombo te yebisa kaka ba mama o mibali bazotambola mabe babatela kimia bakanga na Yesu Masia kande kokiko ya décision ko ya mais tika ka nyonso na maboko ya Nzambe mutu ko contrôler vie na biso ko leka Jésus Christ de Nazareth azate boyo ki témoignage ya mama to komi na biso na suka Nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance c'est identité ya bunde Irene Masiendo ki moi sur appela emoko sans mombonda et beteli pro max bazu api oh mama bino moi sa tika maso na défaut to kutani mbala sima ba murena ba mureze bo s'abonner bo like na Irene Masiendo ki TV e ko sala joli musungai de long jambe ba bien makasi balobi copine na ya mulai na kati ya France ya pembe oracle de l'Éternel joli musungai tokutani mbala sima soki mwana motazongi tela na lobi bisous. Eh oui ba tuninga décor azawa piboé ah décor azwami na site kitoko
Oh, Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour na nga, pour na ndeko nyoso, wazala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tio mona presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Tcheni Bino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.